Ici, c'est Australie, précisément à Brisbane. Alors, je vous fais un petit tour chez moi à la maison. On y va. Alors, Lelo, la mimi bino ipananga, nandakunanga, je vais vous montrer comment on vit. Parce que j'avais vu que souci à te beleza qui te vivant nini na ba nyoka na ba insectes, disons araignée, scorpion, tout ça na kati Australie te vivant nini. Et puis je vais vous montrer le pan mobimba, libanda na kati ndengeza, est-ce que araignée baza partout, est-ce que nyoka baza partout, donc on découvrir. Et vidéo super to sala qui on a l'accès qui bilanga na loba qui toza 30 au total 30 à na kati Australie mais botuna ki comment batu 30 bako vana ndako moko non batu 30 bazana ndako mote toza au moins na 10 maisons à na kati Australie mobimba parce que grande sœur na mususu soit bala na ville mususu donc toza au moins na 10 maisons donc 6 ya biso moko. Et puis 4, les qui n'ont pas de temps, nous to ba osala ba ofute la pona, eza pemeni ya musala ou bien ya ba école na bango. Voilà, o ezanda kunanga, ça fait pas même une année que ba ocho tongango isili, to ocho kota kalate, et eza étage, eza na au moins 6 chambres parce que chambre à liboso bo mona ki na osela comme studio. Là, on a tiré on a 4 mais 5 chambres, ils ont déjà na bambé et tout. Et ils ont na salon mi balé, na habité sono le mi balé na ndambo parce que chambre munene, ils ont la télévision pe na katina kiti ya munene to monango et ouais so bo moni un peu ba moi désordre na ndako le lobo limbi c'est parce qu'ils a fait ya lekinanga na to benga après dot et au sala mi pananga et sala mi pananga donc bo moni un peu sachet za partout carton place mususu basani comme là on est basani to sala na fête lelo sachet carton bon mon on un peu partout et ça décoration auto sala la bon mon un peu batulipanda ndenge bazali bazo banga na bangonyo kate voilà on a sachet décoration et carton pe mususu za kuna nyonso les ana biloko to sala pour la décoration et à fête. Non, là, ça vient un peu libanda, d'engue tu viva. Donc, en Australie, tu viva na biso à l'aise, tu viva tranquille. Que tu banga nyoka, tu banga insectes, non. Premièrement, d'abord, pour les insectes, oui, insectes baza, araignée baza, eza pe na venin, et qu'occupé au soir, beli sur penzo vimbi. Oui, araignée baza, scorpion, nyoka, eza, mais eza ndenge bomona vraiment wana te na télé ndenge boyo kaka non to vivre bongo te au moins to vivre vie normale neti na ndako na biso boto to tongango tozana garantie il y a une année oyo tango batonga kiango basalaki benga ngo antiparasitaire donc batie kisi oyo insecte donc biso to mona ka disons insecte kufa quoi qui si wana batiaki et permettra que tout le monde a un insecte ou déjà bakofi. So comme on a un insecte baza vivant par exemple araignée au tambo anandako comme c'est chez les cas chez moi. So na moins insecte au tambo là c'est que qui c'est ça là qui bien te ou bien et comme il respirer to bengi bango lisusu bazongi. Mais ezala eumela une année qui si wana pour yo mona ka ben insecte e kufa. Affaire ya nyoka, je vais vous dire une chose. Maman, avant en Australie, ça fait 17 ans. Na na tikala ko mona nyoka, ni na ndaku na ye, ni na lopango na ye, ni na nzela place avandaka. Do banyoka baza partout te. Bomoni ndaku na yango wana. Est-ce que bomoni banyoka partout? Est-ce que bomoni ba insectes partout? Non, bomona bangata place mote. Malgré ndako eza un peu désordre le comme na msibino qui est fait eza na mitongisi na raté parce que eza pas mal et na sokola ki yango déjà mais batu bazé belé bomona batu libanda ba osala ba décoration donc mama tikala bomona ni nyoka ni na ndako na donc batu nyoka na ezala na saison ebima na saison bazala na malili bobo mona bango telesi na soika été bandi
je pense ouais ce qui était ma mulunge bandi babandi obima parce que babatama na malili babatamaka siko so mulunge bandi obima bandi nde babandi obima baluka neti biwa olia mai siko tango babima wana bayeba siko kota kozonga te siko moi wana siko so ebeti bango baluka siko place nini ya malili babatama nde siko bakotaka lidoso nyonso baomona eza wana bango bakoti omona des fois yango mona akoti wana ki obima na toilette akoti wana ki obima place ne mais eza partout te souvent ezalaka neti bato bavanda na bazamba tu vois pembeni ya bazamba neti bazamba minene eza kuna nde bazobima nyoka atambola bakilometre ebele te nga mpe banana na ndako na nga inani kala te natika nango mona ata moko te pembeni na nga donc on vit une vie normale voilà ma maison na olakisa bino mpe libanda na butu bato bavandi libanda toza na fete na biso à l'aise na mutu na biso kutu biloko wana ezala nango teke na omona nyoka leo na omona nyoka lobi ceci cela non et puis là mosusu mpe il y a beaucoup d'éducation autour ya bainsecte wana eza ata na plage ne tokenda wana océan toza na poisson ebele oyo mpe eza na bavene koswa yo mpe ezokisi yo mpenza mpe obeli donc libanda na olakisa bino libanda na biso wana singa na biso ya bilamba place eza donc je vous montre notre vie quoi oyo vivaka chaque jour c'est ça chez moi tovivaka na biso boye et ouais kuna place otanda bilamba place bana basakana na libanda na bana mibale ya liboso aza na 6 ans ya mobali ya mibale aza na 2 ans ya mwasi wana place basakanaka et puis ouais éducation eza mingi autour ya sujet wana eza na classe neti mwana nga bandaki déjà école primaire babimisi bango bakena bango neti na bazou wana babe en zoo je pense na français à zoo parce que anglais je pense zoo oui bake balakisi bango na mona ki asembi ouais ici c'est chez moi place bilangi ezalaki ebele wana ezaki pa maman ici c'est chez moi oui moi pondo na pe wana uti olona parce que bilanga na no esilite comme na msebelo ndako na ngeza ya sike uti osila kalate na uti kuto osisa kosala ba peinture na clôture kalate nde pondo na lona ki yango ça fait 3 semaines nakena ozo banzete pa maman na loni yango mais voilà santé eza santé bien un peu na buki yango te alors ouais wana ba osa décoration pour la fête éducation eza mingi autour ya banyoka insectes autour en Australie des genres toza na box carton neti ya première soin neti mwana nyonso ayebi ke soko moni nyoka kosimba ete parce que soko simbi akoswa yo soko moni kima kende kobenga mukolo soki asuyo toyebi déjà ne première soin ndenya osala et les temps ambulance ya okuta yo wana okufa te nyoka boma te na Australie na nyoka boma te par contre nyamwa boma mingi na Australie eza cheval bato kumba mingi cheval soka betio likolo na ye ezala vraiment pas pour bika donc nyamwa boma mingi na Australie eza cheval et non nyoka aswaka penza te parce que ba babanga abato donc babanga abato babatamaka soko moni obengi bato bayaka kozwa bango baye yoko simba ete soki aza na ndako soko lingi obima ou bien oye otelema na musika otala place aza obengi bato baye kozwa ye soki aza libanda zala no musika kosimba ete obengi bango baoya na bango ozwa ye bake kotika bango na bazamba musika donc toza na biso bien en Australie vie eza très bien toza pepele la mukana biso na tongo toke musala na zone tozongi to continue vie na biso normal to lia na biso biloko na biso bien netinga na zala sala na vidéo na nga après musala boyeso na sisi avant na sali ou bien na weekend donc côté banyoka bomona wana oui existaka eza vrai mais eza partout te eza pe ernion sauté biso to vanda na biso awa toza na biso à l'aise ba membre à famille na ata moko tatikala omona nyoka na ndako na jamais ou insecte donc botika na minoko mitungisa et puis biso to vanda à 30 personnes na ndako na te toza na banda ko voilà so boza na ba personnes tout botuna j'espère que vous sepé na ba image voilà fête yango yo fête na biso bango bavai na bango libanda to vandi libanda bien okuta toza na butu fête ya petite sœur abalaki biso tovandi libanda toza na biso à l'aise makambo banyoka wana
Ouais, donc ça, on a sauté, donc il fallait se vie normale. Voilà quoi.